En tout cas, prophète Ézéchiel, donc, au na Congo, tous un vrai prophète. Azate, tous sont des magiciens. Nzete, Yamalam Baye Bakango Nani. Mais na ba fruit, dala ba fruit na bango mona ke basa bato mbindo. Basa kotia lilobanza bena se basa na makamu na bango oyo bakota ba loge. Tala le prophète a teki kiboye. Likolo ya soso na mwamba. Likolo ya motuka, likolo ya kotonga ateki kibonzambe. Tout prophète au monde a basa céleste lelo. Ya ko baso qui sont bambisi na nzoto. Hein? Ndeko nanga. Mwana na nzambe. Balobi racheter les temps car les jours sont mauvais, mon frère. Vous avez capé mis sur côté là. Ngolo et bimo na nzoto. Yebisa ngai. Bouton que tu sois bimi yo tan nenge sala. Un homme de Dieu, baye ba ken na costume te mon frère, baye ba ken na chocotel ou c'est ziki quand c'est bête. Et comme dit ba prophète Makasi, prophète Choko. Je sens que prophète Choko. Ah, mon frère. Yo prophète Choko tu es voleur premièrement. Ozo le kanabitando koloba. Ozo kana sonze. Yaya, Bazébele Moussoukou Tachelin, un prophète a été mis devant les hommes, il prêche avec mon ndelo, mon nene, awa. À ça qu'on invoqué sur les champs, peuple de Dieu au monde. Est-ce que vous avez bangoté? Vous êtes des aveugles comment? Hein? Prophète a été invoqué sur les champs. A fait bien mili monaye. Allez, yo pour fandi au recevoir sur le mot quoi tieyo. Oui, mais combien de démons a raté au nakati? Tu es un pasteur, tikala pasteur. Aux prophètes, tikala prophète. Mais prophète à l'okuta, tiens, moi le lot dans Jérémie chapitre 2, à verset 8. En termes d'habitude, les faux prophètes et les faux pasteurs, en tout cas, Ptolémée. Bon, non, 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 des mensonges. Hello la famille, fidèles internautes, bienvenue sur Jodette Soaïkwa TV, la chaîne des familles. C'est bellement votre humble serviteur Beau Alubanga Mona Gitambo Yatongo qui vous dit bonjour et bonsoir. Abonnez-vous encore massivement à Jodette Soaïkwa TV, la chaîne des familles, chaîne où vous n'allez jamais décis. Je dis merci beaucoup à la patronne, maman Jodette Soaïkwa, et pourquoi pas et son mari, mais c'est Bob Soaïkwa. Madame Viviane Bondo, sans oublier le futur honorable Nakata Kitambo, Trésor David Fayoulou, et mon père spirituel, le prophète, le guide Trésor Bamboulou, un message divin totalement. Na plateau nangai, na Zabongo, na homme de Dieu, na combo ya pasteur Ézéchiel. Toroso la naïe vraiment. Tokosola parce que ba na nzambe belé babungi ba na nzambe belé bazoy ba isusu te bazo kende wapi toujours bima quelque soit ba prophète bazo bima quelque part pasteur mora bimi quelque part prophète mora bimi donc les autres ça membré il y a le roi en connaissance pe ayebi vraiment bible bien pe tokosola na yé pour na ba na nzambe bazo vraiment na nzela. Bonjour, pasteur Ézéchiel. Bonjour, mon frère Boa. Vraiment, na sepel mingi komo na yo, kozala na yo vraiment. Nzambe na lola abomba pe abatela parce que et pas inaye azad ezalakati. Ya lobi azali maître ya temps et à circonstance vraiment kozala na yo vraiment elengi makasi pour que nzambe abombi pe abateli. Et loko mingi yo lelo ngai na fandi kati na esika oyo Boa, mon frère, ezali vraiment pour na kolobela mingi les faux prophètes. Il y a un peu de question avant de côté dans Muzindo. Différence entre prophète et pasteur. Oui, prophète azali moto oyo azako yamba message. Oyo azako zo message de Dieu, azako pesa na peuple de Dieu. Un pasteur azali papa oyo azako encadrer, oyo azako laisser bana bilei. C'est ça. Docteur oyo azali ko enseigner la parole de Dieu. Tout ça, on a 5 ministères. Oh, le belé ba komi ko bunga. Na place à docteur ya komine prophète. Na place à prophète ya komine pasteur. Or que non.
Et ça, le communal, c'est au bois. Tout ça, dans nzoto. Chaque membre y a nzoto. Et ça, dans moussa, dans salaka. Ce qui est le beau, comme la place à Zolo. Zolo, wapi place. Ce qui est le colo. Et comme la place, il y a Moutou. Wapi Moutou. Ça dit Moutou na Moutou. Il faut azwaka position na ye. Tu es un pasteur. Tika la pasteur. Aux prophètes. Tika la prophète. Mais prophète, à l'okuta. Il y a moi le lot dans Jérémie, chapitre 2, en verset 8. En termes d'habitude, les faux prophètes et les faux pasteurs, en tout cas, Tolembi. Bon, non, des mensonges. Rien que des mensonges. Oh. Mais oui. Parce que c'est un homme qui est pasteur Ézéchiel. Parce que ça, la rabbin, nini, tant on peut ça soit prophétie morobo ya lukuta, to ozo peut sa prophétie moro ya lukuta et ça la rabbin nini. Mais na tout nos pays, Nabia, père des mensonges, c'est qui? Mais c'est diable. Père des mensonges, c'est qui? Mais c'est diable. Le père d'amour, c'est qui? C'est Dieu. Directement, ces prophètes-là, aza mwana na mbindo, c'est-à-dire mwana na Satan, alatine nzoto, il y a même moteme alin koi. Kolobake moi je suis prophète na se na ye wana azana makambu na ye ozo tambolela nango lo ba bimie be to so mona bango yango lo to so ba Jérémie nzamba ebisaka va prophétiser Jérémie va dire au faux prophète que nganza mende na tindio lo to so mona ba prophète lo ba so bima ya ndenge na ndenge couleur na couleur mais lo mona na ko ebiso bande to so banda na biso ke to na prophétité a la katia prophète azate na katwa oh yo fanda rabi. En tout cas, prophète Ézéchiel, donc, au na Congo, tous un vrai prophète. Azate, tous sont des magiciens, des pites, des voleurs. Mais je te dis vrai. Comment ça? Oh, yaya, balobia, nzete, yamalam baye bakango na nini. Mais na ba fruit, tala ba fruit na bango mona ke basa bato mbindo. Basa kote ya lilobanza bena se basa na makamu na bango oyo bakota ba loge. Tel est le prophète a teki kiboye. Likolo ya soso na mwamba. Likolo ya motuka. Likolo ya kotonga a teki kibonzambe. Mais aujourd'hui, il y a trop de prophètes, bon, de pasteurs. Mais je te dis avec le pasteur, naso kende, naso tel ça non ba prophète lelo. Vraiment kende ba na nzambe bazotala. Te naso tel isa lelo ba prophète ba bimi lelo, ba na nzambe, prophète azate. Ça je te dis vrai. Tout prophète au monde a basa céleste lelo. Il y a pas besoin de sorte bambisi na nzoto. Hein? Ndeko nanga. Mona na nzambe. Balobi racheter les temps car les jours sont mauvais mon frère. Vous avez capé mis sur côté là ngolo et bimo na nzoto. Yebi sangai bouton que tu sois bimi autant ndenge salaka. Na yebi Bible yebi bisonini. Tous oezali en esprit restera toujours en esprit. Physique restera toujours en physique. Mais l'autre zomona, soit disant prophète, soit disant pasteur. Non, vous les pasteurs. Mais ça va un miracle. Non! Dans la miracle, je sais que ça est qui soit est-ce que vous avez actionné les kaki? Vous avez bimaki. Au monde qui action mon bangul baki ba kemba mona mai pe bangul nyo so basila au monde qui lokoni le lot pour lia faut que ta science le lot pour ça oyo nzamba sengeli a pesa yo il faut passer un rapport na mona na 13 ans ah prophète Paul ça la le lot so mamotuka faut passer un rapport na mona 13 ans mais ban à 13 ans on peut baser une église bon mais non mais toi tu es homme de Dieu. C'est l'amour qui règne sur nous, dans nos cœurs. Parce que Dieu est l'amour. Est-ce que mon tenzamba a coupé ça un espace, a coupé ça ma bémo, coupé ça en pleurs, mais l'autre m'a dit prophète va passer ma bé en pleurs avec des voleurs prophètes. En vie. Et comme il dit prophète Makassi, prophète Ichoko. Je sens que prophète Ichoko. Ah, mon frère, le prophète Ichoko, tu es un voleur, premièrement. Ozuli kanabitando koloba ozata na sonité non c'est le pasteur Ezekiel c'est là mon mké oui prophète nani prophète Choko eh azole gawabi azole kanabitando akoka soni pété nesiba yaya envie c'est quoi hein envie c'est quoi
Ce sont des désirs de chair. Oui, Mutozo tout à sur les prophètes. Où il y a gagné, c'est que y est. Parce que les prophètes Choko. Basé belé lelo. Trop na internet, azolo. Basé belé musuku tache ligne. Awa, un prophète a mis devant les hommes, il prêche avec mon ndelo, mon nene awa. À ça que invoqué sur les champs, peuple de Dieu au monde. Est-ce que vous avez bangoté? Vous êtes des aveugles comment? Hein? Prophète a invoqué sur les champs. A zo benga mili monaye. Allez, yo pour fandi au recevoir sur le beau quartier yo. On dit combien de démons a raté au nakati. Yo mo na vie na meso comme abulu yeke. Mangbe ko marcher et marcher souté. Liban de sakia molonga liban le koti bulu yeke. Prophète a zo senga o mabonja lokuta, aye zo su mabonja ali su na nzoto. Quel prophète, quel pasteur. Ndeko na ngai, nzamba sengi biso bolingo. Dieu est l'amour. Tout ça na bolingo ya peuple. Tout ça na bolingo ya peuple parce que nzamba dans ce message, un prophète. Tout nzamba pe son message, quoi na message à lokutata. Tala bango na baluzizi la kuna, na mangengenge. Soit disant na des tendances. Ba telemi. Na moni. J'ai vu. J'ai ton numéro. Yo ça na numéro nango siango wapi. Prophète. La Bible nous dit les choses cachées, c'est en Dieu. Les choses révélées, c'est en nous. Mais comment yo comment détailler tina sous-vêtement moi sabato lati? Comment yo comment détailler tina numéro pour faire quoi? Est-ce que numéro de téléphone na sous-vêtement rapport ni ça? Surtout pasteur Ezekiel Nakachiote surtout les camboya sous-vêtements on a pasteur mingo bazo bima pe wa bimela balingara mingo sous-vêtements na yo tout soit que monsieur basenga même bonne génie qui a bana basi. Mon frère Boa, sont des féticheurs, je te dis vrai, sont des féticheurs, prophètes. Bon mami na sali lo banzambe, ya moto je di sabino que cette fois-ci épée ici yé. Épée ici yé. Au monde ce qu'on so yokanga. Épée si yé ça dit nzambe na bolingo na yé akiti si pe bana na yé alamusi bana na koloba vérité na baitando. Que toi tu es menteur, un prophète, voleur qualifié. Comme tu es là, tu sais, tu es un voleur qualifié. Hein? C'est le temps de laisser. C'est le temps de laisser tout, je te dis. Parce que épée c'était les mililo banaye. Eye. Pesoko tiki misala na yote ane oyo kaka to yoka sango. Omoni ane oto aussi ça. Ah, nazo biso par la volonté de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Je parle comme un homme. On a osé s'adresser à Moutou, on s'adresser à un prophète. Bangonde oya zoyoka, oya salaka makambuana. Basé benaï, ce que tu as un prophète. Qui t'a dit au prophète de la nation? Qui? Prophète de la nation Nani? Qui établit le prophète de la nation? Au prophète de la nation Nani? Où tu as? Yeti. Eh! Même ça n'a pas béwana. Ah. Eh! Bana bato sont détruits. Tala. Asala ba plein na ba martyr. Il y a wapi plan ya ba nzinzi na ba fourmi. Azusa ba mai na ba ko. Ya nini mai ya nini ya cimetière? Mai ya nini? Ya cimetière? Après ça ba prophétie. Ma foyer pour songo. Te nazongo te pasteur. Nazomona ba grandeur pe asala na mboka. Après ça. Te grandeur wana simanango. Azalaki ne loko na banda ko travail. Moi je te dis vrai, ayebi onazoloba. Pe ba yebi onazoloba. Derrière ça, ça ne loko ça na se o travail kana bango. Ça na bonzambe te. Bala tie longi ya même motema na bango koi. Bazo détruire makila, ba vivre na makila. Mais c'est le temps de laisser. Koti kabana nzambe. Bana nzambe ba s'émerger. Le lengo nzamba sengi ba merger. Bino boko kale bango. Oh misa professeur lokuta, so tali mutala ti bien. Neti monsieur, tu as bien très bien. OK, merci. Mon frère. Oko taboye l'église évité mais tant amoni okaka bi patron yo anaye ministre yo anaye abani ko beto bare malokuta pota la capo poche. OK non, prêcher la parole de Dieu comme il faut. Poche abowe ko toboka yango moko samuta senga la parole. Na sekaka o mo lemso moto na ebisi bino za ba prière ba vaudou ko senga moninga no moto ma beyo sala bana bato baby sa bando bana ministère na yo na tindela moto
Nani? Mais on dirait que pasteur, on dirait que Batumsou peut avoir le bandaraboé, le quoi non non vraiment ma camouflage, le balabateur, mais le seul le quoi non non ma camouflage, non non bon côté, il y a un autre critiqué bah né na yo bah déjà bah comment autant bah déjà na mutuka donc. Mais mutuka c'est quoi? Et ça m'a tabicité. Casimino va pasteur, mais la Bible nous dit premièrement chercher le royaume et la justice. Tout sera donné comme les matabis. Tous ce sont les matabis de costumes, de chemises, de voitures, de parcelles. Ce sont des matabis. Lui-même, il a dit, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais, mon frère. Ne passera jamais. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Et après, au coron prenga. Pour na teka mwana, pour na bimana mwana nga liboso ndenge yo bimana ye. Oh. Nasani. Nalinga leki moi sinanga na bimana ndenge yo bimana ye. Non. Avec Dieu ça ira. Avec Dieu tout ça ira. Pasteur Ezekiel, parce que eloni nango esalaka et pousser bino ba prophète ba pasteur bo salaka ba biloko wana et ça ou soit bo wana posa ba ndimi baya e belé na église pona ba mabonza mbongo kota ke belé po bosombaka mituka bosombaka ba ou comment? Mais c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Oh le pasteur na ba prophète ba komi nango. Il y a ça la capacité à ko liata mutu. Ki atika mbongo. Il y a ça la capacité à ko bomba mutu tchena se pas so ka mbongo. Tozo monango, est-ce que vous so monate? Mais venez-moi ils sont les kalelo. Est-ce que vous so vivre yango te? Na bandeli lisusu nzete ya malamu ba yeba kango na nini? Na ba fruit boa. Un homme de Dieu, bah il y a un costume, mon frère, bah il y a un chocoté, le c'est ziki, campo c'est bête. Bah il y a un chaussure, t'es beau, tu connais le bako papa. Non, au pasteur, en tout cas les Cambodgiens venaient pasteur Choco vraiment pasteur Ezekiel, il faut respecter puis on a présent, bah fanatique, il y a musicien mususu. Bible si 2 poids 2 mesures c'est faux. Moi en ensemble ko ça le komo libanda te le komo na quantité. Servir le monde, servir Dieu non. Est-ce que moi te le peut sans verset on. Na peine plus au verset exact. Quand tu as Dieu, tu resteras toujours en Dieu. Sur ça libanda mili ya batuana. Tikala mi ya batuana. Toboyi bangote et alobi a sala bongo pona peut-être na nzela ndenga kenda bongo po a bongo lisa bango te misala na yo baza relation mo baza ndaku moko baza boîte moko na peso ko batata wana boatika ko baza ndaku moko pesa biso ana zeli to découvrir ba marambo e bomba ma oh Seigneur ba boni ba comprendre na poto ba comprendre na biso ke bango tu baza ndaku moko malobaka nde différence aka bazuka nzembo wana bazuka komba Jésus bache bazuka nzembo wana ya bango kuna bazuka komba Jésus bache bango mobina na bango vous comprenez bazuka komba Jésus bache nzembo ya bango kuna donc il lokote bango nyonso baza les mêmes sanduku na bango na yé baza les mêmes sanduku ba yebi mutu na bango bakenda ka pesa ka bango oya simba bango bango tu banda kumoko mettons ba yé ba changer couleur elle quoi tomate na pilipili baza na bango longimo mais mutu ça fonctionne baza quoi bongo au mona bango ba bimi so bila ya o kuna mais OK na c baza ndaku moko bakuta na iska mona ba boîte pasteur Ezekiel moi question moko ya muke karana tuna yo oui côté musique profane aux ara fanatiques ya nani la lingaka mutu nyonso sans exception mais na cause fanatique ya mutu te na fanatique ya Nzambe c'est Dieu na fana na simba na s'accrocher na parole na zora tananga nyonso na liloba parce que je sais mon Dieu mon rédacteur oya simbinga na za lelo Ezekiel o lelo na za Ezekiel o lelo na za na zo ebisabino fanatique nanga na lela na kaye moko parce que le maître du souffle, le maître du temps, le maître des circonstances, c'est Dieu. Est-ce que vraiment ils ont une question moko boye ba tourner ngai misusu ba zarvement à moi difficulté à voyer ba Bible vraiment bien. Est-ce que moi si a occupé côté ya l'église devant ba mibani. Abomination devant l'Éternel mon frère. Dans Ephésiens 14 à 33 qui t'atteint à 35, la Bible nous dit la femme, elle est malséant de prier, même de parler à l'église. Pitre, on a pas mal. Botiens, on wapi. Maman pasteur, descends la chair.
Dis, descends sur chair. Abomination devant l'éternel, je te dis vrai. Maman, tika biloko, on a version de Moutiangwap. T'as la maman pasteur Azate. Oh, je te dis vrai. Sœur, appelle-lui sœur. Sœur Kester, sœur Paul, sœur qui. Mais ça, bien version, on a bien comprendre que moi, Éphésiens, Éphésiens chapitre 14, verset 33 jusqu'à 35. Ouais, dans le Nouveau Testament. Non, dans le Nouveau, oui. Dans le Nouveau. Peut-être bien l'Ancien Testament, Ezalagi, moi. Qui est l'ancien, et c'est comme mon côté, moi, ça t'est. Pour bango bakanga marananine, jour où yongouye kita ki babaki moi ça prophétiser. Prophétiser et de prêcher, c'est deux choses différentes. Bon ça quererte. Bon ça la quererte. Bon na pesioti, na peso exemple nzoto est composé combien de membres? Loboko ezala musala nango. Lokolope ezala musala nango. Monokope ezala musala nango. Yosko ngo sangsa monoko na likona loboko comme maman et au simba. Et aussi matin, moi si elle est malséant, il y a côté devant les hommes pour prendre autorité. C'est faux. Banda lotilobi. Ba maman on a batté à Kanaji psuke nzamba zo mona bango maman. Na bondelo na bolingo ensemble, c'est le temps. C'est moi Ézéchiel Elanga. Je parle encore, c'est moi Ézéchiel Elanga. Humble serviteur comme je suis. Na biso kita na chair. Tika mobali na chair. Papa, yo muto tika ka moi sinon ma ta chair. Yeba était épée c'était l'ennemi. Épée et si était l'ennemi. Épée et si était l'ennemi. Ça dit la parole de Dieu. Oh yo yo lingi que moi si a tellement dominé. Et bon mo bato bo bandaka na bango mosala papa. Bato ba kemba no na luzizi la. Bato ba lala no ba veiller. Le lobo yi bango au commission témoin nanga. Au commission église royaume. Au te soinga na sa témoin nanga. Au soinga na sa té madame. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Par quelle révélation? Pesanga version na yo. Surtout les camps, il y a église, l'église est comme le rôle à royaume. Ceux qui pasteurs, qui ne font pas de tout attendre comment. Pourquoi Boban a rani beaucoup ça on dirait bon au écoute à l'église on dirait ce beau personne mutum sous yépe à redon donango tout soit les araboling raté mutum sous à se retrouver n'engé bien pas pasteur de se retrouver. L'amour de l'argent. Je répète encore l'amour de l'argent. Batu bolingi si na mitema. Batu bolingo ça souté ya. Batu bolingo ça parce que l'amour c'est Dieu. So vous na bolingo ya na otika te boa souffrir. Na kolinga boa to kabanta lipe kauka ya 300 to kabanta to miama lobo lobe kotana. Mais so mona ba pasteur on est belé loba tiki bana na bango. Na zolo ba yango. O mona ba pasteur ba papa ou ba tiki bana na bango na église sont des féticheurs. Oh, mais je te dis pas ni bolingi vérité te. Parce que pourquoi vérité picable? Pourquoi vérité picable? Nous sommes dans la vérité fait piquer. La vérité blesse mais sauvaka. Oyo nyoso moni batika bana na bango na église ba soko batika basi ba konza sont des féticheurs. Nzambe zaza wana te. Na sima nango bazana biloko bakunda na ba cher. Bazana ba maison ba kotaka. Lelo za na science mo lelo ezo rené aux États-Unis na siboye biango. Il y a kotika bolumbu libanda au filmer yo moko sali rapport à bozoba au filmer au boaki nombre de vies wana bat bakota la nombre de gagnants na tu es biango tout ça ba nanza mitan ba so révéler biso temps de la fin ils a ba signe zo la qui ça dona ba pasteur au pe ba et bon ba pasteur PD oh beaucoup so mona wana prophète PD oh yo mona prophète Choko c'est un PD non oh. Oh. Mais je te dis vrai. Donc, mais pourquoi vérité boligna honte? Donc il pédé peut goûter une église. Maman nangaï ya makasi t'as na frère morabi sanga papa Ezekiel. Nazaki na pasi. Nazaki na monde pédophilie. Na okokate na binzambe asimbanga. Na moni pasteur moka muneno bino boyebi na botanga comme na sa pibista mutate. Na moni kena kende pa na yasa na délivrer nga tchanga loboko. Or kia kesenga sunga na etobima. Abina leli. Na mona ken écran un grand pasteur na bisa no grand saté. Grand pasteur saté. Nous tous, tous en moko. Nous sommes ensemble. Oui. En tout cas, merci beaucoup. C'était le pasteur Ézéchiel Elanga. Pasteur Ézéchiel Elanga. Ah, oui, bien que Mamso le busy donc. Donc, Hermoro et Saninga Mama Lili dans Zoto. Donc, surtout Marambolo Bagi, à moi, ça voté dans l'église. Donc, côté si moi, boulu et moi, mon kin. Abomination, yaya.
ya obanda inoko yemba te boa excusez mon frère que Dieu te bénisse vraiment Zambia bomba pia batela bino pourquoi de konangai comment na moi ça zoteya kati une église yemoko moi si ayebi verset wana Ephésiens chapitre 14 verset 33 à 35 Bible lobi soki kuto alingi kotuna likambo akende kotuna mobali ni na ndako est-ce que maloba wana tata no to mama na ngam takomana maloba wana ngana ya kokuta c'est la parole de Dieu la parole de Dieu c'est Dieu mais sœur yo boni makomi wana yo tangaka yango te au mati pe devant cher au prendre autorité devant les hommes non OK soko tangi na jeunesse na jeunesse pe biso nini moi si mokolo moko ta kotika la kokonza mobali mais mobali ndi akokonza mwasi suka mokili ti suka mokili mobali akokonza ka mwasi ezane sika moko te bible lobeli biso ke non mwasi akokonza mobali mais l'autre moni moi ça telemi la reine du midi abimi est-ce que tu sais que la reine du midi s'abimi est-ce que tu sais mais non c'est la vérité na yé et payé et payé et payé surtout les Cambouillais église na Congo on dirait et comme le rôle la COP Moroboy église au lalo la muki omunike non le rôle la mbokezo ki na mo bulu yeke na yebi mo bible mo muke donc na koma na pasteur na se retrouver na koma na pasteur na se retrouver donc église comme non le roi mo COP Moroboy oyebi exemple batu musupe ba otala émission ba loba bongo pona yo ba comprendre que te azani na mabimi ne mikolo na solo kana mo mbongo Moroboy to ala kana be mission aloba loba tango taba ko proposer ka mo eloko Moroboy après okoya mina yo boa et après et après au corrompre ngale est-ce que vous comprenez ça mais botala non ma be wana te au corrompre nzambe po ba frère na yo pe na ba sœur na yo ba koya ma avant yo pe batala ki non bongo te batambola ki na nzoto ils ont marché sur les chairs ndeko na baza ba ponamité balamuka na tongoka ba moni ke musata tana bangezo futa ba envier ça dit envie soko tangi na Galate chapitre soko tangi na Galate chapitre 5 oye na 21 okomona nzamba lobi bato lolenge wana ba ko eritaka bokonzi ya likolo te ça dit bato lolenge wana bandela verset Galate chapitre 5 verset 21 envie de ça dit bato lolenge wana batambola ki na nzoto de ça dit envie ki musala moko boy comme boy il est pasteur comme boy il est journaliste après c'est ndenge osalaka ye pa linga kota classe asani akoma lokola orke donc o isa pa na yo isa pa na été musala na nzambe yo ke loko na ebisa bino musala na nzambe babota makana yango bakoma raté ma sœur prophète pasteur évangéliste makamu na nzambe bakoma yango te lobo sali ba école biblique pour na otanga bible pour na hôtel makita rouge costume rouge mira rouge hôtel me ko ekeko ozo sala émission OK c'est pas ça couleur ya rouge et bango bongo nde baso tangisa bango atangi bible mais bola kisangi sika oboko sa l'école il y a vision bola kisangi école boko sa la vision na peso numéro nanga 090 31 58 709 benganga pesanga école la vision ezate pour te dire que makamuna nzambe babuta makana musko komona mwana za neva na mwana neva zoteya ebi bible wapi est-ce que ça diplômé mais Jésus-Christ était un âge mais oui pour mona que abota maka déjà na étoile wana c'est une don ngolu eza ngolu pe grâce o yesa bota makana yango ça dit makama nzambe babota makana yango bakoma kate yango so mona bazo futi yango so ba ko ta loge nyo to benga pasteur menteur choconisme en tout cas terme ya choconisme on a yoninga mais yo ebité ba passer ba mocha choco et bien moto mona moté beaucoup on ça juste azuma mbongo na bongo était envie c'est envie ya boa on a teinture na biolingini okoma netina ndundu vous avez déjà teinture no kitoko nzamba saleli ça va tu dois rester comme ça c'est bien ils ont envie et le connaît sur ce qu'on envié nzamba lobi okorité bokonza likolo te ça dit tika le lengo nzamba sali soit ça la ki omuke respecter yango et puis nzambe merci na nzamba muke non mais c'est kato le pasteur okonda oui je suis d'accord na nzoto nzamba pesinga parce que yende mutalengi alobi aza mettre à temps et circonstance na aussi pas le lengi o salinga mais le tozo mona basi babaki ba ki manger pour nani envie qui ne connaît
nzoto minene yepalinga sali yaka son kobaka nde libala ok bon tout total freinage total ba maman tika so ça eloko na tika na ebisa yo tika 2 ans 3 ans na ebisa ki bango dernièrement na maté na ebisa bango niofi ezali masque de vieillesse o bazo ebate oui de solo mon ténèbre on a vraiment yebisa bango bena bazo na zo ebisa bango ke niofi eza masque de vieillesse dans 5 ans talaka poso simba posona au moins appelle so tchango tu te sens pas bien avo bimaka fo tchango e comme ne côté là yo ok non nzamba sala ki on a teinture na kitoko asala ki bois noir mais pourquoi j'ai envie teinture peut-être tom sou e bebisa ki non oza ko corriger tempo bani on fatama nyovi ça bo na bisa oza ko corriger nzambe ba corriger ka été nzamba koka na lolenge ni nyonso ça dit nzambe ba corriger ka été ba te bele ba so corriger nzamba au moins na ba pango na bango moya exact après so corriger nzambe mikolo nyonso parce que je dis bisa bango moi si akataka sukite boya moi ça kokata sukite moi ça kola ta patron mobilité tanga na Deutéronome 22 chapitre 5 mais c'est ça Deutéronome 22 chapitre 5 moi ça kokata sukite jamais kola ta patron mobilité mais le totali pour moi ça bonga foka pantalon pour moi ça abonga fossé tala l'église pasteur ozo tika mondimi na yo ala ta cinglé ala ta kola nzoto nyo se dessiner na moi talon quoi azui plante elongia batu sukia batu oyebeta dama suki wana te yaya olati pas biso kitokoti mais mukolo suki wana oyebiete olati tala état d'esprit ko basio ande ba koma nango devant l'église c'est abomination pasteur moi yebise ça te pas bi que c'est wana ataka mabonza mingi c'est wana semaka mingi moi lobele et ça parce que soit lobeli lobi akimi moi nda ko futama ok non. Le vrai patron, c'est Dieu. Nous sommes maintenant dans ma coquille à banane, ya kotinda ko futa loyer, ya kolati sa au pasteur. Ne soyez pas voleurs. Ne yosa moyibi tika. Boa. Vrai voleur. Vrai voleur. Prophétie toujours à l'okuta. Ya le bana prophétie sur le te banda ministère na ye. Nan. Azo yo kaebi. En tout cas, vraiment, c'était Pasteur Ezekiel Elanga. Beau s'abonner massivement. Na Jodette, vous voyez quoi, TV. Awande Boro, la deux cités, Boro Mona. Ah, tout le temps, partout. Il y a pasteur, musicien, théâtre, tout ça, ça va partout. Pour te découvrir, ma camoune, nous sommes tout ça, Pasteur Ezekiel Elanga. Pasteur, vous en église? Et Tongue Zali, et Zana Kibunda 93. Ya Bumbu. Ya Bumbu. Na commune à Bumbu. Ceux na commune à Bumbu. Avenue Chaba. Avenue Kibunda, direction Chaba. Numéro 93 au Koutawana. Les amis du Christ. On dit bien l'église de Mabonza Batara. Mission de l'État, les lois, il comprendre. Et ça n'est belé bois. Il faut tout ça. Et répondre à une question. On dit l'église de Mabonza Batara. Tout nanine. Au lobby bio, tout n'a que soit bien. Offrande, c'est réel dans les yeux de Dieu. Au monde, ils ont le quoi solo. Dîme, ils ont le quoi solo. Mais action de grâce, ils ont le quoi fait. Bah, il sarabino. Bah, quoi sarabino? Donc, côté ami ma vie. C'est ok, non, malais, non. Bandela non, mambolo, non. Dîme, oui, c'est normal. Dieu a réclamé ça, mais quand gaï, na moko zo minayo, au comment on a nganta mais ceux qui na au sala. Offrande, c'est bien, c'est nourrir les gens. Au monde, ils ont tout ça quand on a aveugle, na baba, na bateau, bazan nyonso handicap. Mais action de grâce au lélo ba prophète, ba comme bête la mort. Sœur, tu as vélo pas bien, qui guérit les malades, qui donne la solution. Mais c'est Dieu. Mais l'autre monde a sauvé mon pasteur, au prophète, c'est moi, grâce à moi que tu es guéri. Grâce à qui? Un pasteur voleur. Donc, action de grâce et qu'il n'a rien fait. Action de grâce, c'est un malheureux. Ok, grâce c'est quoi? Grâce c'est qui? Grâce et c'est le qu'on a fait. Tant que grâce présidentielle, est-ce que vous avez en prison? Vous avez bon. Au même cas, grâce à moi, on a est-ce que Ngolé, ça va le somba? Mais Ngolo est égal à la grâce. C'est égal à la grâce. Ma passer ce qu'on a même on a monde qui moyi bina ba prophète va dire que quand on est au lia au sala accident accident il a que c'est le pasteur n'a pas ça bien yo moko vrai prophète sa vie na yo na nous taliboso oh vrai prophète yo moko vrai prophétie c'est la parole de Dieu.
Ah, c'est ça. En tout cas, pasteur Ezekiel Elanga, comme nous sommes déjà à la fin de notre émission, pasteur Elanga, mot de la fin, au petit numéro de téléphone, mais moi, question moi, Yasuka, pourquoi Bino va pasteur tout comme il attend de la fin, signe de Jésus au monde. Tout là, tout là, tout le maladie est dans le monde, où il est bomi, il est belé. Donc, il y a déjà que nous avons déjà un signe que Makamba Lobara est comme Kokokisama. Parce que Bino va pasteur au léboté à Rabiso, Apocalypse, parce que tout le monde attend de la fin, mais Bozagara, Mituka, Libala, Mbongo. Pourquoi? Mais nous sommes toujours dans l'amour de l'argent. Au moins, le pasteur est belé le solo exalité. Il y a un mingi faux prophète, faux pasteur. Pasteur, zala na bolingwa mondimina yo. Lobela mondimina vérité. Au moins, malade to bima oyo. Moi na nzambe oyo azoka temps ya kotanga Bible ma sœur ici ko zali yoka. Moi na nzambe oyo azali révéler. O atanga ka Bible oyo azaka toujours na sama ko na nzambe. Oyo atamula kana justice ya nzambe. Ça dit oyo aso mibeko ya nzambe alati sango costume. Akoyi kobanga malade mon côté parce que nzambo za katina biso za plus que malade. Nzambo za katina biso aza plus que sida, plus que coronavirus. Coronavirus pas na biso comme qui parce que kokufa to bomoy eza na maboko nzambe bonga mona lelo ni na koyi kobanga. Bato babange ba passer ba kosaki prier bazina ba potopoto bebi bango. Bazina ba potopoto coronavirus sont des menteurs. Peut-être des façons moi aussi. C'est qui façon ka kobenga la ba mona kaso azo sola pona na nation. Wana côté lokote ça ba gena ye ndeko na ngai tika. Naza leader d'opinion. Mama bonzambe c'est là moto azana kat na bonzamba ça ne loko moto ko bangisa ye. Moninga Ezekiel nalia matembele. Hein? Ngai, je suis d'accord avec ça. Parce que mon Dieu, il est là, il est présent. Il est derrière moi, il est devant moi. Moi, je suis en Zamba, je suis en maladie. Le coronavirus est le côté devant moi en Zamba. Je suis en Zamba. Parce que quand il y a un avec Ndumba, un avec Moïbi, un avec escroquerie. Si manangwa zane lo moko kona bangwa PCA simbisa pour na lo kwane kaka. Mais malade doane bomi ba pasteur, bomi na ba prophète mususu. Tata eko bomba bango tendeni bata misala te. Bata misala nazo yebisa yo. Ngai yawo na tambolia nazo te nazo yebisa bango. Ava kute nazo yebisa bango. Eza ne loko ezo ya. Eko leka kutu coronavirus ego ya. Tanga Bible te. Fanda na Bible tanga Genèse Apocalypse tala nzambe ninga loba na tanga suka mamalade ko ya ndenge na ndenge yaya na bomonité mais libanda nzambe je te dis vrai glissement dedans mais muto akoza la kat nzambe ko s'attacher ko s'accrocher na liloba akoza la sauver yo moto za libanda nzambe yaya c'est le temps o yamba yeso na motema na yo mobimba tika kindumba moyibi escroquerie yo moto li aka na lokuta na vie pastoral yo moto li aka na lokuta via ministère prophétique je te dis vrai na bondelo na bolingo na nzambe voire même tala na fukami hein na émission par l'amour de Dieu tu dois laisser parce que l'air a sonné et puis essayer télémi okoya koyebisa yoke tika misala ya mabe oyozo sala nzambe aza komono paza kolobela yo na ngonga oyo siko zali bana nyonso ya monde entier oya kolanda message oyo Ezekiel Elanga ailobeli yo faux prophète prophète yo mesana kobebisaka bana ya bato yo moko za lokolo libanda lokolo moko na kati ya tika c'est le temps oyo Bible sibiso na Ephésiens chapitre 5 verset 16 à 18 alobi bien racheter les temps car les jours sont mauvais omoni ngonga au moins nzambe ko za libanda te coronavirus ko bangisa ote maladi mo ko bangisa ote ya sida longwa bamba se longwa biso ba Ezekiel makamto sana maboko nzamba pesi biso toto belango te est-ce que si na passa na écran na lo batenga na bikisi bo rien mais au moins na pasteur mukeka c'est moi qui a guéri. Oh, prophète. Nous sommes les soutés. Nous sommes les soutés. Nous sommes les soutés comme mieux comme une zambi. Bah comme une commission église que les canons zambi. Tes sœurs, ba sœur nanga, ba frère en Christ. Bo racheter les temps. Bo talangonga oyo ba faux prophète ba faux pasteur. On zamba zula ki sabino ya longwa église, luke église oyo ata ba 2 personnes, ba 3 personnes di mo fanda wana nzamba za. Nzamba tika ka jamais ba oya ye. Ça dit kangama na nzambe, ça dit zana sia makona nzambe nzamba ko sala. Kolanda ba faux prophète lokuta te prophète ya liboso vie de za yo moko. Mais les vraies prophéties
c'est la parole. Moi, on a été on est Psaume 127 à 37. Ma Bible, détrône-toi l'image, fais du bien. Ça dit, pesa ma bien mon Congo. Au moins, ma bien, le long des Kangabiso. Surtout, on est sous la Esaïe 59, chapitre 59, verset 1 à 2 à 3. Alors, le mot qu'on a ezali mon poussé, te pe mato ini ezali kilote pour na koyoka makamu yozolela. Et le ko dit les solelisa Congo pour te pesi mabe en pleurs. Ça dit tozu mabe to tomboli tozu vérité to kundi yango lelo tozolela. Yango somo ba faux prophète akoya betcho matolo. Ser na omona maladi mo ba voiler yo. Ah qui t'a voilé ma sœur. Yo ka kindoki. Okolo ba makamu so te ba yo ka kindoki na moni pe et l'eau moussou na biso keba na ba mai ba so tekela bino ba mai wana keba moi na nzambe ba mai ngo ba oteka ngo na ba église belé ba église ba omoteka ba mai mais oui ba oteka tina libanga auction ba oteka tina savon auction ba mai wana eza ba kolo église to azoteka na cadre pasteur azoteka ba produit na ye to eza pasteur azui mai na ye hein ya nzoto ebembe kuna eska to zo ma misala na ye pour mai on eza auction ba pesa la bango kuna na monde ba pesa la bango kuna je te dis vrai ba pesa la bino kuna comment ni mayo ma lupemba ba sukoli ono na mayo wana ba zu mayo na tela mais Jésus-Christ c'est pas ça la miracle na ba biloko il faut kotaka na révélation mayo Jésus appelle ça c'est la parole de Dieu parce que l'eau c'est la parole. Jésus-Christ a parlé. Mais il n'est pas qu'au prier, maï wana pe et bon on peut salir ba mususu. Maï ezali conviction. Comment ni conviction so nzambe to fa ndo nzamba lobi ke note maï kaka yo moko bowa au sombi na prier lango sur les champs. Wana c'est autre chose. Mais na bi côté ka maï na église c'est comme eloko mususu. Ça dit comme eloko mususu comme une doctrine. Donc bon bazo pesa te mais bazo teka. Bazo teka oui, na ba savon prophétique. Na libanga. Yo est bien moté. Na libanga baso teka na kati église abomination ba doctrine ebomi le l'église de ser na koko santé peut-être que l'homme a été mai sur les champs faut un commandement en Zambie après les sur les champs pe pe ko so ba souteka o ya pe sur na la parole de Dieu qui libère tout ma sœur et ça na kombo mon côté où est libéral quoi komba Yesu si cause ser au monde quand nous osana au beninga na numéro 090 31 58 709 car prière lilobo na loba ya malade e kangayo na kombo Yesu sani e kende bo tutu e kangayo o mukando so raté 5 ans na frère na mo Landry ana Suisse hein Landry na pesio mbote ya passant Landry mukande silaki kombo babenga biso pasteur Amike OK pasteur Amike ça terminé na salarate Vie, nga mukande simone ezate mais na obunanga bi mukande silia ça va nga na okota 3 jours na prier na oyibisa nzambe apesa mukanda apesa na luka ka 5 ans nga bité yo luka 5 ans nzambe apesa 10 ans lelo kokisa mité par la grâce de Dieu en tout cas pasteur to commis vraiment na suka pour pesa conseil na bana nzambe oyo ba bungi nzela oyo ba comme ça ba pasteur on dirait ba nzambe. Parce qu'il y a des fois tout le monde a ban nzambe mususu olé a tout ça même mobalu a balier qui a tout ça pasteur collègue même na mobalu a balier au peut ça conseiller na ban nzambe ba comprendre que pasteur a nzambe te nzamba azara nzambe. Merci pour ban nzambe peuple de Dieu que je vous aime vraiment la ligne bino mingi ban nzambe pasteur azan nzambe te prophète azan nzambe te omoni biso nyonso bible esi biso tozaka moko na biso nzambe ba mama oyo ba komisa ba pasteur nzambe tika abomination devant l'Éternel au sala ke lokote ça dit yo na pasteur bo sali sumo moko ça dit la biso nzambe akopinir yo makasi parce que pasteur azali moto yo nzamba so pesa message appelle sa peuple na ye azan zambete ata yo muto fana kana banko pesa pe message ata yo muto fana kana ban oko telema poser message pe singa c'est vrai mais le que ce bon pasteur nous sommes les orgueilleux hein or que la Bible nous dit l'orgueil et ça que loko mon côté Dieu résiste aux orgueils fait grâce aux humbles ndeko nanga ikosaka sur loko ana te pasteur azan zambete prophète azan zambete linga mobali na yo ndenge yo moko milingaka totangi na Ephésiens hein suka na Ephésiens 5 otanga ngo okitina ba 24 au mona bi Marie aimée femme soyez soumise nanani
na mobali na yo mais tout le monde la loba c'est soumise asa ko tosa ko les capacités asa ko tosa mobali na ndako ko les capacités te ko sa gré wana te tosa na mobali no ndako asa na ndako asa nzambe na yo ça dit mobali no ndako asa nzambe na yo yango mona Sarah ndo benga Abraham Seigneur parce qu'il yebaka tala ba femme comme Abraham to jo bango lelo wapi femme aza soumise na mobali na ye tala kaka moi sazoka voire même bon na ye apesa mobali na ye nana ko sango lelo mutema o Sarah zakanango yango to senga basi na biso ba chrétien bazala nango bozala soumise na liloba nzambe bozala soumise na mibali na bino pasteur azanzambe te prophète azanzambe te to sa mobali na yo par l'amour de Dieu conseil na pesi bina mona bolinga nzambe makasi bokanga mana parce que message tombe de la fin. Merci beaucoup pasteur Ezekiel Elanga. C'était pasteur Ezekiel Elanga pour comprendre à côté de ce vraiment dans Muzindo tout soli na yé puis à passer message na yé. En tout cas, bon s'abonner massivement dans Jodez voyez quoi TV chaîne O que vous allez décider c'est bellement votre humble serviteur beau lubanga mwana kitambo ya tongo mais nako kabana bino bongote sans même couper sa mbote à la patronne Jodez voyez quoi et pourquoi pas na molonga ni na yé mais c'est bon voyez quoi le billet ka mokonzi aza mokonzi madame Viviane Bondo sans oublier mon ami de tous les temps Salomon Boyo le leader et clin d'œil spécial à ma tante chérie depuis Paris Justine Lubanga, la team non-stop de Kitambo, garçon swag, garçon play, solara bien. Et sans oublier encore de plus, c'est Salon Ligue des Champions, na Kitambo, na Kababilon, on a souboki beaucoup, t'as quoi faire bien. Merci na David pour la souris qui toque devant caméra, devant Batutu Bataninga. En tout cas, beau s'abonner encore massivement. Et sans oublier encore de plus, c'est à mon père spirituel. Prophète et guide Trésor Bamboulou, ban un message divin, on se retrouve à la prochaine, à la même chaîne. Restez toujours branchés. Je vous dis bisous, bye.